Voilà, chers internautes, bonjour. Tindika Tindika, Kamwasi Chilombo, comme d'habitude, tout le monde sur Ramasolo information, actualité, ils allaient dominer na disparition. Il y a 2 personnes. Kinshasa, Paris, Bruxelles, partout, États-Unis, Batinelingaï, ba message, il y a chef de l'État, donc, ba souhaita qui est ba joyeuse fête. Bon anniversaire car aningi zalaka donc balobele kana tindika kamwa si alobelango mokonza mboka amona depuis Goma esika azali na recevoir ba message na bino vidéo to tchango sikoyo na tindika télévision. Mais déjà avant cela to beta lisolo Jean-Marc Kabund le président AI, il y a eu de pes à l'obaka ke batu bako nager sa fleuve. Je vous dis, et comme il m'a séqué, te voulais-je dire, batu bakati simbala ebele, bakangaki déjà comme boyebe, bakangaki déjà dans la fleuve, bamususu bato kende soki na nzela ya molili to comprendre to bato ko limwa. Boyebi ke justice basengi ba lever immunité ya Alexis Tambwe Mwamba na Eric Rubuye, wataki bongo Kester na Sénat pour na masolo ya détournement, masolo ya mbongo na clarté. Mais je vous informe selon certaines sources ou des sources sûres, les 2 personnes restent introuvables au pays. Fouille nous salamana il y a 2 fois. Il semble que tout la mouisse qui zaka bazomwana te état de droit ezanango maloba kaka maloba ezanango fimbute ezanzete te. Mais état de droit ils ont kimisa batu na Congo blague te fachi aïe na système moko ngape na monaki c'est comme si ils avaient facilité ngape o ba slogan te o koloba raté mais na moni comme blague te na ndenga ko sakana te batu ko mukima siko to kosuka wapi bake wapi ya solo bakimi et à qui les prochains tours. Chers internautes, tokozonga pour napesa bien information moko na ba commentaire ba tubache par rapport ya Monsieur Kabila na mona salaki sport na ye habituel amemaka mingi ba moto oya minene wana ya ba américain ba tumoko ba commenter ba komi makamoko boye o peut-être taki yango te na komaka ko expliquer na suka e ba message oyo batombeli mokonza mboka ye moko pe Monsieur Kabila na yoki kabengaki Fachi Beton ndenge Fachi Beton pe asalaki abengaki etango ki 50 ans a souhaité ki ba bon anniversaire ye pe na tour na ye asalaki depuis Kinshasa abengaki Fachi na Goma pour nous souhaiter ba joyeuse fête ba bon anniversaire donc 58e anniversaire ya Fachi Beton donc ada mokolo ya Kabila ya 8 ans. Totala ndenge batu ba s'exprimer ba yembi ba lobeli mokonza mboka na bango batindi pananga na tshela bango na tindika pona mokonza mboka boyoka botala bolanda et nasuka tokocha commentaire sur disparition ya Tambwe et puis masolo on a bino ya ba moto ya Kabila na ba camarade na ye obasala ka sport batu moko boye ba lobeli on ndenge moko boye tokomeka ko expliquer selon ndenge ngana yebeli bolanda comment batu ba réagir à travers tindika télévision. Regardez. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Felix. Happy birthday to you. Hip hip. Way. Hip hip. May God bless you now. 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 Hip hip hip. Way. Hip hip hip. Way. Bonjour Monsieur le Président, c'est Marcel Tisserand, le capitaine de l'équipe des Léopards du football. Je voulais vous souhaiter un joyeux anniversaire, une très bonne journée et au plaisir de se rencontrer.
Bonjour, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Ici c'est Paul-José Mpoku, joueur des Léopards. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, moi Nesken Skebano souhaite un joyeux anniversaire au président de la République démocratique du Congo, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse grâce. Bonjour Monsieur le Président Félix Tshisekedi, ici c'est Albert Sambi. Voilà, je fais ici une petite vidéo pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Je vous souhaite surtout une bonne santé pour les années qui suivent. Et voilà, j'espère que vous allez bien profiter de votre jour, que le bon Dieu vous garde. Lelo eza mokolo kitoko mokolo na esengo mpona mbotama ya chef de l'État oyo bato bapesaki ye même pas 6 mois de vie. Aujourd'hui, asali 2 ans de pouvoir et lelo akokisi 58 ans de vie. Ngai eza kaka esengo mpona ngai parce que c'est ici l'occasion ya kopesa na mokonzi ya mboka baveu na ngai na souhaité ye joyeux anniversaire mon président ou le président de tout le Congolais combattant ya première heure biso ba compagnon na yo de lutte to souhaité nzambe abakisela yo mikolo ebele 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 mokolo okotika ebunga okoma bibliothèque okoma mutu oyo président nyonso akolekaka après yo se référaka na yo comme vous êtes référé à Kasavubu. C'est ainsi que maloba ezangi ngai nalobi kaka joyeux anniversaire très cher président de la République. Allô, napesi bino mbote na kombo na Yesu bandeko na nga nyonso bakongomani. Mbote na bino mingi. Ngai kombo na nga mama Suzanne, naza na mboka Australie, na ville ya Adelaide. Na lina souhaité bon anniversaire pa président na biso ya mboka ya sika, Fati Beton. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Fati Beton. Joyeux anniversaire, Botama et l'amour, Fati. Botama et l'amour, Botama et l'amour, Fati Beton. Botama et l'amour. Ok, nazana mama musuto zana ya yepe alingi a souhaité président Nabiso Fati bon anniversaire. Mbote ba Congolais nyonso. Ngai ndeko na bino Zuzu motema pembe neti neige ya Canada eleki na ya Norvège na pembe. Lelo eza mokolo ya président Nabiso Fati Beto. Abotamaki lelo yango toye ko souhaiter ye bon anniversaire papa na biso Fati Beton. Nzambe apambola yo papa président na biso oyo nzambe aponeli biso oyo atie kimia na mboka Congo, atie kimia na Est, atie kimia na Ituri, atie kimia na Goma. Papa oyo président na biso alingi ba Congolais mingi makila ya Congo oyo lelo ekomi makambo ya Congolais na Congolais. Nzambe apambola opa président na biso na mama Denise na biso Nyaker na mama Marthe. Nzambe apambola yo na libota na yo mobimba papa. Yango tolingi to souhaiter yo bon anniversaire. Nalingi na yembela yo président na biso. Nzambe apambola yo, Nzambe a continue kopesa yo sagesse papa oye bandenge ko mema mboka Congo papa. Banguna nyonso ya mboka Congo ba zala musika papa na yo. Nzambe a continue ko bakisela yo sagesse po o continue ko mema mboka papa na esika Nzambe alingaki otiango. Après ba Congolais bazwa
bazwa libération ya Congo continue ko vivre na mboka na bango na kimia na esengo yango nalingi nayembela yo. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Fati Beton. Joyeux anniversaire, Mbotama et l'amour, Mbotama et l'amour, Mbotama et l'amour, Fatina Biso Beton, Mbotama et l'amour. Siko tolingi toembela ngai na mama na ngai, ndeko na ngai, mama Suzana. Toembela président na biso. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Fati Beton. Joyeux anniversaire, Mbotama et l'amour, Mbotama et l'amour, Mbotama et l'amour, Fati Beton. Mbotama et l'amour. Dile di bwe dimpe, dile di bwe dimpe, dile di bwe dimpe, Fati Beton. Dile di bwe dimpe. Tolingio papa Fati Beton. Umela. Umela libela papa. Umela Fati, umela. Bye papa. Merci. Joyeux anniversaire papa Nabiso Fati Beton. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Fati Beton. Happy birthday to you. Mbotama et l'amour. Mbotama et l'amour. Mbotama et l'amour, Fati Beton. Mbotama et l'amour. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Fati Beton. Joyeux anniversaire, courage, Umela, toza simanayo. Salut Papi Kamwas, molobeli ya Fati Beton, les grands journalistes. Yonde sayo be formation za mo mobulu to yolanda yo ya trou Pastel Guiri René Cholet bangotu. Donc ce moment na yo souhaiter notre président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo Fati Beton, président de la République du Congo. Bon anniversaire na ye, bambula na ye bagisama lisusu na Congo démocratique azala wana étant que président ya Congo, parce que ye aye pour a sauver ba Congolais, ye aye pour a changer Congo, ye aye vraiment aza mutinda mianzambe. Donc bon anniversaire na ye vraiment ya trop pembeni ya maman na biso Denise Nyakero. Et qui place ya zali pe na Goma kuna nzamba ye ba ko protéger ye voyage na ye le kamalamu ba makambo na ye to le kabie et tango kozonga lisusu aye ba lisusu ko sala susu makambo mususu. Papi Kamwasi nzambe pasunga yo na be formation nyonso sala ka be fort pona ozamolobeli ya Fati Beton. Donc toujours senga lisusu ba bon courage. Nzamba bakisila lisusu apeso susu santé
ya kitoko pour makambo eleka bien. Bon anniversaire notre président Félix Tshisekedi Fati Beton. Tozomona déjà bamasango ese bandi koya basemol. Tozomona bapoulet bien signé Fati Beton. Merci Fati Beton. Azala Gawana, Azala un exemple, il y a Denis Sassou Nguesso, Azala un exemple, il y a Eduardo Santos, Azala un exemple, il y a Laurent Lorenzo, Azala un exemple, il y a Mobutu. Donc voilà, Fati Beton, bon anniversaire, notre papa du Congo démocratique. Oumela, Zalawana vraiment, à table d'élection, Zalawana 2023. On est normal on dit mango parce que vous président, vous papa ya Congo Mobimba, mais l'esprit vraiment il y a Mobutu, l'esprit il y a Eduardo Santos, l'esprit il y a Sassou Nguesso, l'esprit il y a Laurent Lorenzo. Okozalaka kaka pe ozali parce que yoza vraiment vrai Kinois ya solo donc mutu aroya peme na yo ke aloba na obo ezate soko liemi nos jus décision. Je pense que batutu o bazoloba peut-être bakoloba na bango pété parce que ce moment ezayo. Et bon anniversaire notre président Fati Beton et longola ma Denise Nyakero, vraiment bonne chance bosala malama bien pour na peuple congolais à ce pays-là. Merci beaucoup, Molobelia Fati Beton, Papi Kamwas, Tindika Bango, Kitoko. Merci. Voilà, merci beaucoup. Je crois, Bolandi, comment va s'exprimer. Ba yembeli mokonzi na bango, ba kumisie, ba lobelie, ba souhaiter, et ça la bien. Il a qui sera que mon condamné aimé na peuple na ye. Voilà rapidement na kena masolo ya tambe mo baloba zo mwana te to yebita kenzela nini. Est-ce que c'est vrai zo mwana te? Li sole makio ba moni na Bruxelles. O ba moni boy na boy, o ba moni boy na boy, o boy na boy. Ye mutaloba ki kozala mokonza mboka. N'est-ce que rado facha ku fara lelo lobby a remplacer le président Sénat mbala moko a tchaki ja photo na ye na mutu na sima pour a remplacer valablement chef de l'état Fati Beton. Mais Nzambe asali makambo na ndenge na ye. Voilà lelo tambe mwamba. Tout la mouille Sekizaka a ce moment justice a besoin na ye a expliquer bali konda ya Sénat banyongo banini mbongo eke wapi. Chers internautes, li solo panzani mutumoka komi na Facebook à lobby Kabila est en train de recruter des mercenaires. Te, il y a des mercenaires. On a des clubs na bango et ba motard, oyo basala ka sport na yebi 2 personnes na katiwana. Moko azalaki gérant Kala, il y a Grand Hôtel de Kinshasa, azalaki gérant il y a Atmosphère, Moussousou Koutou papa na yada je crois Jif ateraka ba appareil électroménager na ville non loin il y a hôtel de ville na somaki Koutou groupe électrogène na ngai pa na ye na kutaki pe moto na ye to solo lipe a expliquer ngape Kabila pe ata patron na bango te bazana bato na bato ba patron na ndenge na bango c'est-à-dire ensemble ya bato ba mbongo bato ba moyen basangana bachaka ba cotisation na bango bakena pe ko sala course bakena ti ba Gabon ba Brazza bakena ba mboka ebele na ba frère na bango ba futa ba hotel na ba mbongo na bango ya push. Donc Kabila futela ka bango ni mbongo rolia. Donc je crois peut-être réception au bomoni ya hier ndezala ki ndenge ezala ki wana mais d'habitude mutu na mutaka na poche na ye mutu na mutaka soma moto na ye. Donc Kabila somela bango ba moto te basala basoma ba moto na bango na ndenge na bango mutu mutaka vivre na ndenge na ye. Donc mutu komi na Facebook wana ki dali ba mercenaire ki dali fausse information. Donc na côté lié mais to pesa ba information ya lokuta te parce que na yebi 2 personnes na kati ya groupe wana baza ba indépendant ba vivre na poche ya Kabila te. Toyokani yango wana. Voilà. Merci beaucoup émission spéciale juste pour nous souhaiter bon anniversaire à chef de l'état Fati Beton. Fumwa Ditunga, tindika tokutani lobby pour na prochain numéro et certainement na ba information Yassika. Restez branchés au programme de Tindika. À nous revoir demain. Merci à tout le monde. Goodbye.